Bonjour, bonsoir la famille Mbote Nabino Biskanyos Bozali. J'espère que tout le monde va bien. Biso toza bien nangolu na nzambe azobatela. Merci Nabino Nyoso na ndenge bozwaka ton Nabino ya kotala belema na biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Tikete nzambe na lola apambola bino nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci Nabino Nyoso. Ndeko soko za non abonné na kati ya chaîne na biso te. Na pesi yo quelques secondes au s'abonner na kati ya chaîne na biso. Quelques secondes ya ko liker vidéo bandeko eza gratuit. Merci Nabino Nyoso nande bosi ko s'abonner na kati ya chaîne na biso et bosi ko liker vidéo tikete nzambe na lola apambola bino. La famille lelo toyeli bino vidéo mususu ndenge nini okoki ko sala liboke ya mbika na soso. Voilà tolanda ensemble na bino. Voilà la famille pour nous réaliser recette na biso toza na besoin ya soso na biso o eza soso ya makasi tokolakisa bino ndenge nini tokataki yango. Voilà toza na besoin ya soso na biso ndenge bomoni toza na besoin ya mbika na biso foza na mwa mbika ebele et toza na tangawisi na biso oyo to râpé toza na ail na biso oyo pe to râpé yango. Awa toza na matungulu na biso oyo tokataki yango déjà. Tozana bouillon na biso okoko sala bouillon nyoso oyo za nango problème te soit kib soit mungwa jimbo o nyoso yo sepeli nango. Awa tozana muscade na biso ya poussière mais soko poza na yambuma okoki toujours ko râper yango. Awa tozana ndembi na biso o déjà to kataki yango. Et voilà awa tozana papier aluminium na biso oyo tokosalela. Et toza aussi na makasa na biso ndenge bomoni. Donc pour na mandeko bazo tunanga soko za na makasa te ki okoki kosala nini okoki kosala baking paper oyo babengi papier cuisson okoki kosala lango likolo ya papier aluminium na yo. Voilà la famille oyo za soso na biso nde to lakisaki. Donc to kati yango et to sokoli yango to lingisi ko to assaisonner yango mais to kolakisa bino ndenge nini to kataki soso na biso. Voilà ndenge na lobaki awa toza na bouillon na biso soko za na sala bouillon nyos oyo za nango eza problème te mungwa kib magie oyo kaka yo osepeli nango eza problème te. Et to kozwa tangawisi na biso na ndembi na biso oyo to rapaki to kotia tozo ko assaisonner soso na biso. To kozwa muscade na biso pe ya poussière comme to lobaki soko za na yango te ya poussière te oza na yambuma o râper yango ou soit to tuti. Voilà wana tozo tia muscade na biso tozo balolango ensemble pour na to assaisonner soso na biso et kota vraiment épice bien. Donc awa tozo ko assaisonner juste soso na biso to saleli bouillon to saleli tangawis na biso to rapaki na ail na biso to rapaki et na muscade na biso. Wana tozo balola yango pour na ekota bien. Voilà la famille ndenge tolobaki tokolakisa bino ndenge nini tokati soso na biso. Donc eza soso ya makasi tosaleli soso ya makasi et awa sikoyo tozolakisa yango mwa vite fait kaka bomona ndenge soso ezalaki na ndenge tokati po bato mosusu bazoloba lakisa biso ndenge sokoli lakisa biso ndenge ozala. Donc tozosala mwa oyo tokoki kosala mpona kosepelisa bino nyonso. Voilà wana tozokata soso na biso tosali yango juste mpona kolakisa bino. Et la famille aussi si sikoyo nde bomoni wana soso na biso nde ezalaki tozongi koto yo na liboka na biso tolingi sikoyo to sala liboke na biso to tuta yango ensemble na biloko na biso nyonso mpona tosalela tosala liboke na biso. Wana totie soso na biso et toyo kozwa mbika na biso totie toyo kozwa matungulu na biso oyo tokataki toyo kotia ndembi na biso pe oyo tokataki toyo kobakisa likolo. Tobandi sikoyo kotuta yango ensemble. Nabakisi mungwa te parce que bouillon nanga na tiaki wana eza déjà enough mais soki na moni eza enough te wana nazo tuta nazo mekaka pe mungwa nanga so na moni koki te na koki toujours kobakisa. Donc okotia par rapport ya quantité ya ndenge olelaka mungwa na yo et ndenge ndaloba toujours soko ozosala liboke ya mbika zala na mbika moko ya réserve po
on ne sait jamais ce qui oza nango ekozala mukie ou soit eza ebele parce que liboke esenga toujours kozana mbika ya réserve parce que soki mbika na ebimi mai liboke na vraiment ekosimba vraiment bien te. Donc so lingo sa ndeti liboke bo ezala na mbika moko ya réserve oyo ekopermettre yo soki mbika ebimi mai obakisa. Ningo bozomona na nga naza na mbika na nga nazo continuer toujours kobakisa tant nazo tuta au fur et à mesure nazo tuta soki esengi ke na bakisa mbika nazo toujours kobakisa yango. Voilà, tozo continuer na kotuta mbika na biso liboke ya mbika na soso. Voilà. Et là vraiment kitoko bandeko soki na nomeka yango te okoki toujours komeka yango. Donc na ebité na sala yango na moulinex te pour question oyo na vraiment sûr et certain que koya bandeko botu nanga soki na sala liboka te na ko sala ni na ebité soki ko sala na moulinex mais je crois bien ko sala na moulinex ou soit soki na robot ba robot oyo ya cuisine okoki toujours ko sala parce que biloko mususu ko sala na moulinex et bébé ça rappelle moulinex mais na ebité parce que na salela yango na sala recette oyo na mixeur te donc na ebi vraiment te mais na ba robot ya cuisine je crois bien vraiment que oko sale là. Voilà, a toujours récupérer mbika na biso na liboka. Voilà mbika na biso yango yo to récupérer na liboka to tia on na sani esko yo to lingi to banda ko kanga maboke na biso. Voilà, donc ndenge na lobaki toujours bandeko botuna kingai soki oza na likasa te ko sala nini salela papier cuisson likolo ya papier aluminium. Awa na bongisaki déjà papier aluminium nanga pona ko gagner toujours temps et na ko juste likasa na ngai na ko poser yango likolo ya papier aluminium na biso. Voilà. Et eloko nini nazo sala bandeko liboke na nga na kokanga yango minene te na kokanga yango mikie pona eza vraiment liboke na nga na za sûr et certain que ebeli bien parce que toyebi ke mbika soki kangami makasi bongo ebela kana passe oko tokisa ngo boye tango fongola na kati boye eza mubesu. Donc soko sali boye kokanga maboke ya minene te kanga mwa maboke moko ya mwa mikie pour ne permettre mbika na otango ekokende na moto ebela bien olia mbika na yo ya kobela oza na musala ebele te ke ufungoli yango ebeli te ozongisi lisusu na moto. Donc na ko conseiller advice na ngeza ke tia yango mwa maboke moko ya mikie pona mbika na yo ebela bien. Voilà wana bomoni to mbika na biso na kati ya likasa totimbika na biso na kati ya likasa donc likasa na biso ekofanda likolo ya papier cuisson bomoni yango déjà esali bouli. Donc eza vraiment recette moko kitoko soki na bomeka te bomeka bozala décidé. Voilà, donc wana bomoni mesure oyo nga na tie ya liboke na nga donc na tie vraiment monene te pona nde na lobi bien na expliquer que po mbika na nga ebela bien ebela vraiment bien. Donc wana tokangi yango juste pona kaka liboke na biso ekota mai te. Donc mbika il faut ko tokisa yango nanu po mutu mususu aloba liboke ko tokisa mbika il faut ko tokisa yango eza mbisi te eza ngulu te o kokocha directement na kati ya four bon donc il faut ko tokisa ngo nanu boye na mai. Voilà bomoni ba mesure oyo nga nakangi liboke na nga nakangi ngo boye pona etoka bien ebela bien. Voilà awa nde na laksaki bino na video oyo ute koleka na chaka déjà mai na nga etoki boye etoki nanu apa avant na ya kocha liboke na nga donc na chaka teke na mai ya malili na chaka déjà nzungu na nga na moto etoki après na ye kozwa maboke na nga na dindisi yango na kati. Donc liboke na biso boye pona na vraiment sûr que liboke ambika na ngebeli na kotika yango na moto boye pendant 2 heures du temps bandeko na nga na kotika yango pendant 2 heures du temps na banda toujours ko bakisa mai soki senga na bakisa mai donc eza nango na moto makasi na moto petete na moto sete donc moto makasi na tia yango wana dépendant des heures du temps. Voilà, awa sko to récupérer maboke na biso na moto et tozokende kotia yango na four na otika yango pendant 30 minutes pour na juste ekausa yango lisusu oyo liboke na nga bozomona wana après 2 heures du temps na fongola ki yango pour na vérifier que ebeli vraiment bien avant na ke kotia yango. Donc liboke na nga na lakisi bino na fongola ki yango après 2 heures du temps na tala vraiment que ebeli bien avant na ke tia yango na four. Voilà la famille awa après 30 minutes ya kocha liboke na biso na four to récupérer yango to lingi to fongola ensemble to mona ndenge ebimi. Voilà et liboke osuka na liboke donc vraiment eza simple na sali nanga biloko ebele te ndenge bomoni wana na sali vraiment biloko bien ebele te mais eza kitoko liboke na biso ebeli liboke na biso ya soso
na mbika yango yo. Bomoni vraiment donc eza ya kobela afana ki tiango na fournde na lobai na bino na fongola ki liboki moko na cheke yango na tala soki ebeli parce que mbika ya mobesu kolia yango parce que mbika so tu tiango ekangami bomona vraiment ndenge ekangami donc ekangami mbika na soso ekangami bimi penze ekomi eloko moko. Voilà résultat ya mbika na biso ya liboko na biso ya mbika na soso yango yo. J'espère que ekosepelisa bino na bandaku soki esepelisi bino bandeko kozanga te ko aimer vidéo kozanga te ko partager kozanga te ko commenter ekozala malamu mingi. Voilà la famille toza toujours wana tikete nzambe na lula aiba na kopambola bino nzambe na lula aiba na kobatela bino na ndenge bozozwa vraiment tant na bino ya kotala belema na biso donc nzambe na lula apambola bino pona lelo vraiment bandeko tosuki awa donc talaka ndenge nazolia mbika nanga bomona eza vraiment ebeli bien ekangami soso na mbika ekomi eloko moko donc eza vraiment ya kobela eza vraiment kitoko donc nanga juste na lakisa bino ndenge mbika na biso esangani ekomi eloko moko bomoni. Donc c'est ça vidéo eza vraiment simple facile ya kosala yango bandeko s'il vous plaît bota la vidéo tina suka parce que nazozwa ba question ya biloko mususu déjà na lobela ki yango na kati ya vidéo mais bandeko bazo continuer toujours kotuna eza na ngoma bete mais toute la vidéo tina suka pour na to comprendre bien eloko nini oyo to lobaki na kati awa. Donc j'espère que vidéo oyo ekosepelisa bino donc nde to lobi ce que sepelisa bino commenter aimer partager alors tosuki awa tokuta na mbala ya sima. Bye bye.